Bonjour, bonsoir, voilà, il y a 3 Exemples Production TV. Bonjour, bonsoir, la communauté 3 Exemples Production TV Mobimba. Bokota, Bokota. Kakandeng Tolobaka TV, za Radio T. Et ça, Sangona Moninga. Les artères de Kinshasa, na 3 Exemples Production TV et Bandi. Bana Funa, Boza Wapi, Kabali Solo. Totombeli bino, botali malamu vidéo na biso mokolo lelo. Vidéo na biso ya mokolo lelo, ememi biso na quartier Diomi. Diomi et Bandi à partir ya avenue Nyangara. Comme na vidéo na biso ya Jangenda to sala kibino Nyangara. Lelo to Bandi na avenue Bambili. Bokota Bokota. Pour s'abonner, pour partager, pour liker. C'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka qui banditisme. Pe bavi à kouta tiré. Bana Bambili na quartier Diomi na Ngiringiri Boza Wapi. Quartier Diomi yangoyo. Bokota Bokota Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Soki botali na ba vidéo na biso akala, tosi to salele bino. Quartier 24 novembre, quartier Petit Petit, quartier Jangenda, quartier Carton. Lelo tozongi na quartier Diomi. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Bana veni Bambili, Boza Wapi. Bambili na bino botika kala yango yo. Bambili est à traverser dans la direction locale à Gambela. Voilà, Togana Shaba, Asosa. Balingi zombe te balingi biloko na ye.
mwe mingi lolenga bandimia lelo balingi lisumu koleka biloko akolia alamwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye. Dans un croisement à Chaba Bambili. Chaba Bambili yango yo. Bana Bambili boza wapi? Bana Bambili bokota bokota. Des écritures avec le pasteur Godin Poy. Azan a raison. Boza ebele oyo bolandaka les artères de Kinshasa à 3 exemples production TV. Omoni le pango na bino te, omoni babala na bino te, benga biso. Toujours avancé na avenue Bambili, toujours que nango vers direction à Sosa. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en élo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta tire awa tobimi asosa yango oyo bokota 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 bosabone bopartage bolike.
Au côté avenue Bondo. Bana Bondo boza wapi okenda libanda mboka kala oyebi lisusu ndenge Bondo ekoma te awa tobandi nango asosa tozokende nango vers terrain ya Bondo obeta bale na Bondo babeta yo pe na Bondo a terrain ya Bondo yango oyo côté tozokende vous s'abonner, vous partager, vous liker. Ana Bondo, terrain à Bondo, na bino botika kala yango. Ah, tomoni les amis de Bondo, de la Civic Club. Terrain à Bondo yango yo. Kenda libanda ya mboka oyebi lisusu ndenge terrain ya Bondo ekoma te terrain ya Bondo yango yo. Terrain ya Bondo botika kala yango yo. Awa toza na quartier Diomi. Quartier Diomi na bino botika kala yango yo. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Vertication des écritures avec le pasteur Godin Poe. Azan a raison. Merci. La communauté 3 Exemples Production TV Mobimba pour na ba j'aime na bino pour na ba partage na bino pour na ba commentaire. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Tous en Bondo na Shaba. Perfectionné Makambo Toboya Kilobi et qu'on autorisé Ah Masula Kobangola Kamote Maye Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye
Bana bondo yango yo. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka qui banditisme pe ba vie à coup. Toujours kende na bondo vers direction à Gambela. Bokota bondo na bino botika kala yango yo. Aux amours dans le quartier Diomi, au Vanana, avenue Bondo, Kabali Solo, partager le lien, dans le groupe WhatsApp, là-bas dans Ringoto. Iringiri na bino botika kala yango. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Tobimi Gambela, direction à Gambela yango. Awa tokomi na croisement ya Movenda Gambela yango oyo. Awa toza na avenue Movenda. Bana Movenda boza wapi okenda libanda mboka kala Movenda na bino botika kala yango oyo. Ça 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et puis Movenda commenté. Movenda na quartier Diomi yango oyo.
Bana Movenda topesi bino condoléances tomoni matanga awa ya Soli Eyenga. Bana Movenda, condoléances de la part de 3 exemples Production TV. Soli Eyenga atiki biso. Paix à son âme, toujours avancé dans Movenda. Makambo toboya kilobi Lisume koma nango perfectionné Makambo toboya kilobi Ekomi autorisé Otanga na Saint-Pie 10 yango wana na gauche na biso, en face na biso. Collège Saint-Pie 10 yango wana. Bana Saint-Pie 10 na Movenda yango yo Saint-Pie 10 yango yo. Bokota. Clin d'œil spécial à papa Guy Kalamabi Aboma Soda. Na maman Bijou Mabuta na Irlande. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Entrée à collège Saint-Pie 10 yango yo. Saint-Pie 10 na bino kotika kala. Ya Movenda. Toujours avancé. Awa Saint-Pie 10 yango yo ya Movenda. Otanga na lycée Movenda. Lycée Movenda yango yo na gauche na biso. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goût à la simao. Bana lycée Movenda botika kala yango yo na gauche na biso. Merci beaucoup na papa Guy Kalamabi Aboma Soda na maman Bijou Mabuta na Irlande. Merci pour na soutien na bino. Entrée principale ya lycée Movenda yango yo. Lycée Movenda yango yo. Toujours avancé. Avenue Movenda, toujours bima nango na direction ya Asosa. Kaka
Awa toza na croisement ya Kingabwa, avenue Kingabwa na Asosa. Kingabwa na bino botika kala yango oyo. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole. Avenue Kingabwa na bino botika kala yango oyo. Awa tozo continuer toujours na quartier Diomi yango oyo. Bana quartier Diomi, bosenga ki quartier Diomi na bino botika kala quartier Diomi yango oyo. Para Saint-Pudis na ndenga sima nango sikoyo. Lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye yesu yakana yo vraimen Bana avenue Kingabwa na bino botika kala yango oyo. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo Kenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi lisu ndenge Kingabwa ekoma tie Kingabwa yango oyo. surtout jeunesse lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Ils ont avancé. Condoléances lisusu na bana ya Kingabwa. Adie mama Leonie Nguna Mukuna. Leonie Nguna tiki biso.
condoléances na bana ya Kingabwa. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Ndenge beaucoup ko remarqué yango bana bauti kobima classe. Awa monife maman Mbelu Bouflouabou atiki biso maman Antoinette. Condoléances encore mabana Kingabwa maman Antoinette atiki biso pe à son âme. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Bana Kingabwa boza wapi bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Kingabwa yango oyo tobimi nango la direction ya Gambela. Croisement Kingabwa Gambela yango oyo. Croisement Kingabwa Gambela tozo continuer. Awa toza en direction à Gambela. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé. Et que mon qu'on a l'oubli, tous on a allé le Koti Avenue Yolo. Avenue Yolo yango oyo. Verification des écritures avec le pasteur Godin Poet. Azan a raison. Bana Yolo yango oyo. Bana quartier Diomi. Bokota. L'issue me commande en perfectionné. Makambo, toboya kilobi. Et qu'on autorise.
ekobongolaka motema ye Yesu yakana yo vraiment koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Croisement Yolo Shaba yango Pan avenue Yolo yango yo na quartier Diomi. Une sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesu zongana yo koluka baboye ya yesu yakana yo ipambole les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Bali solo pesa sang na moninga amoni lupango na biso namoni quartier na biso namoni balabala na biso na 3 hectares production TV. Baringini sumu koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso bato iko sanzame kalabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie Posane me tokolaka pona ninyo
Soko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole Doudi bote mumase Lolo asosa yango oyo lokende aveni Ngiringiri. Retournons tous à la parole, retournons tous à la parole, Doudi bote mumase, ebeke moko na lobi tozonga na liloba. Vertication des écritures avec le pasteur Godin Poe. Azan a raison. Tozongela liloba. Awa toza na croisement ya Ngiringiri ya Sosa. Tokoti aveni Ngiringiri. Bana aveni Ngiringiri boza wapi? Aveni Ngiringiri yango oyo na quartier Diomi. Aveni Ngiringiri na bino botika kala yango oyo na quartier Diomi. Bokota bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en élo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga liba Aveni Ngiringiri yango oyo bana Ngiringoto. Aveni Ngiringiri est comment asphalté à partir à 24 ti Elengesa. Un jour tokosalela bino aveni Ngiringiri mobimba. Sagesse avec un ennemi frère donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesu zongana yo oluka baboye ya yesu yakana yo lipambole
Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Talabiso batoto boiko to santambe. Talabiso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Talabiso batoto boiko to santambe. Talabiso bato masumu eleki. Tozongela kaka. Boza ebele oyo bozolanda les artères de Kinshasa na 3 exemples production TV. Clin d'œil na Papa Guy Kalamamba Aboma Soda na Mama Bijou. Bokota bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Baringili sumu koleka biloko akonya alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bombo ye biso batoto EP 3, 4, na 4, ya ngiringiri ya mwana. EP 3, na 4, ya ngiringiri. Otanga na EP 3, otanga na EP 4, ya ngiringiri ya ngoyo. Ya na quartier Djomi, toujours avancé. Bana ngiringoto. Kabali solo, les artères de Kinshasa, les lots Namboka Nabino. Les artères de Kinshasa, les lots et na quartier Djomi. Vérification des écritures avec le pasteur Godin Poé. Azan a raison. EP 1 et 2, Yangiringiri Yangoyo. Vous êtes toujours dans le quartier Djomi. EP 1 et 2, Yangiringiri. Koba dans le quartier Djomi toujours. Bokota, bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. L'isoume comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Et comme autorisé. Ah, masula kobangola kamotema ye. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye Toujours avancé na balade na biso lelo na quartier Djomi. Toujours direction à Gambela. c'est tout jeunesse en élo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Mama
Bokota, bokota. Bon s'abonner, bon partager, bon liker. Alors, on a direction à Gambela. Kena libanda, rebi susu ndenge koto e komate. Direction ya Gambela na bino botika kala yango yo. Awa, on continue quartier Djomi. Côté avenue Kola. Kola yango yo. Kola. Awa toza na sima ya EP 1, 2, 3, 4 ya ngirigiri. À la parole. Bien beaucoup komona opération coup de poing eleka kikoto yo. Opération coup de poing eleka koto yo. Babuka buka. Awa toza na avenue Kola. Na sima ya EP 1, EP 2, EP 3, EP 4 ya Ngiringiri. Balingili sumu koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato toiko tosanzambe kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie. Bosanene tokolaka pona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. À droite na biso toilette publique yango wana. Toilette publique awa toza na croisement ya Kola na Shaba. Soki okei na gauche na biso okei Bumbu Selembao. Soki okei tout droit maison communale. Maison communale ya Ngiringiri. À droite na biso ozongi Kasavubu. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi.
bana aveni kola boza wapi kola yango oyo kola na bino botika kala makambo toboyaki lobi ekomi autorise masula kobangolaka motema ye merci na bana quartier 2 millions so pona ba partage na bino pona ba like na bino kabali solo moni lupango na bino moni balabala na bino tindela ndeko oyo oza na pays mosusu ye mpe amona ngiringiri na bino botika kala kenda libanda ya mboka 10 ans 20 ans 30 ans oyebi lisusu ndenge aveni kola ekoma te aveni kola yango oyo surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. À droite na biso maison communale ya Ngiringiri yango wana. Maison communale ya Ngiringiri eza na direction ya Asosa. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Maison communale ya Ngiringiri yango wana. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Awa tokoti avenue Kenge. Bana avenue Kenge boza wapi avenue Kenge ya moyo koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bombo ye
Hôtel Kenge Mayalos, quartier Diomi. Bokota, vous abonner, vous partager, vous liker. Kenge na bino yango, kenge na bino botika kala. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole c'est Jésus-Christ tout dévoté mon massé évêque moko na lobi tozonga na liloba des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Tobimi na Kenge awa toza na direction à Chaba. Nous allons continuer na balade na biso na quartier Diomi. Balade na biso na quartier Diomi. Kena libanda ya mboka kala moni lupango na bino te omoni balabala na bino te benga biso komela biso tokozonga toya kolakisa yo mpe epa na bino. Tozo avancer Avenue Kenge. C'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka qui banditisme. Pe bavi ya kuta dire. Mama lelo, mingi na kati ya mangomba. Bilingi lelo, mingi na kati ya mangomba. Losombo na bango, zambe bisanga libala. Losombo na bango, zambe bisanga mabota. Kasi ata mokolo moko te moto alela nzamba sala ngolo atika lisumu. Hypocrisie na kati ya mangomba. Bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke. Bandeko balandi ya 3 Exact Production TV. Tozo kende petit à petit vers la fin des artères de Kinshasa Mukola lelo. Omoni lupango na bino te, omoni balabala na bino te, benga biso komela biso tokozonga.
oyo omoni pa na bino, partager lien, commenter, s'abonner, activer cloche à notification pour ozangaka ba vidéo na biso te. Tozobimana kenge vers Gambela. S'il te plaît, retournons à la parole. Ah, en direction à Gambela. Tokoti avenue Luka. Bana avenue Luka boza wapi na quartier Diomi. Avenue Luka na bino botika kala yango yo. Retournons tous à la parole. Vertification des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Bana Luka boza wapi avenue Luka yango yo na quartier Diomi. Tozo avancer na Luka. L'issue me commande en perfectionné. Makambo toboya kilo. Avenue Luka na bino botika kala yango yo. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission. Awa tobini na Luka Shaba, toujours quartier Diomi.
banditisme pe bavi ya kuta dire Luka na bino kotika kala yango oyo ozo avance na Luka. Bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba, bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba, losombo na bango Nzambe bisanga libala. Bana Luka boza wapi Luka yango oyo? Kasi ata mokolo moko te moto alela Nzambe asala ngolo atika lisumu, hipokrisie na kati ya mangomba. Bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke. Tobungisamiye libanda maloba na Nzambe. Eklesi ekomi opesa moto bisango ifo bapesa yo ngombo. Tokomisi beklesi lokola badepoze privio ya biso. Yango Nzambe alobi tozonga na kati ya maloba na ye. Tozongela ye, tozonga ye na maloba na Nzambe. oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi, une sagesse avec un ennemi frère. Tokoma kotrahi sans kotala nsima o yesu oyo yesu zonga na yo oluka baboye ya yesu yaka na yo lipambole lipambole. Avenue Luka esukeli awa. Les retours à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Tala biso bato toboyi kotosa Nzambe, tala biso bato masumu eleki, tozongela kaka Nzambe, totika hipokrisie, totika hipokrisie. Tala biso bato toboyi kotosa Nzambe, tala biso bato masumu eleki, tozongela kaka Nzambe, totika hipokrisie, totika hipokrisie, totika hipokrisie. Bato ya mokili balobi balingi Nzambe, bato ya mokili balobi balingi Nzambe, balingi Nzambe te balingi biloko na ye. Nzambe alola koma kolela kolola nakamwe mingi lolenga bandimi ya lelo, balingi lisumu koleka biloko akolia ye, balangwe masanga koleka molimo santu oyo apesa bango na nzambo ya bongo ye. Koti Mosamba pe ezo débouché na sosa te. Toujours na quartier John. Bosanene tokolaka mpona nini o toyebi malamu biso kobankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole. Bana Avenue Mosamba en quartier Diomi, Avenue Mosamba yango oyo. Vertification des écritures avec le pasteur Godin Poète. Bokota, s'abonner, partager, liker. Vertification des écritures avec le pasteur Godin Poète. Azan a raison.
bokota, bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Bokoti avenue Daito. Bana avenue Daito. Daito yango yo na quartier Diomi. Toujours avancé na Daito. Daito na bino botika kala yango yo. Daito peut ezo déboucher na Assosate. Tokozwa tunnel et minobiso na avenue oyo elandi. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme. Pe ba vie à kuta tire. Koti avenue Panzi. Tobima nango Asosa. Avenue Panzi et demi Asosa. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zombana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Lipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Avenue Panzi yango yo. Tobimina Panzi Asosa. On a Panzi. On est pas on a bien noté. On a biso, on met la biso. Panzi na bien botika kala yango yo. Bokota, bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Koleka molimo santu
Awa toza na avenue Kimbao. toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole tuudi botemo mase ebeke moko na lobi tozonga na liloba Bana Kimbao boza wapi? Verification des écritures avec le pasteur Godin Poel. Azan a raison. Bana Kimbao. Kimbao na bino kotika kala yango oyo. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboyaki lobi. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboyaki lobi. Ekomi autorisé. Masula kobangolaka motema ye. Yesu yakanda yo vraiment. Koluka lipangoli. Mosali na Nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta tire Bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba, bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba, losombo na bango Nzambe bisanga libala, losombo na bango Nzambe bisanga mabota, kasi ata mokolo moko te moto alela Nzambe asala ngolo atika lisumu, hipokrisie na kati ya mangomba. Bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke. Tobungisami ye, libanda maloba na Nzambe ye. Eklesi ekomi opesa moto bisango ifo bapesa yo mobu. Tokomisi beklesi lokola bandepuse privio ya biso. Yango Nzambe alobi tozonga na kati ya maloba na ye. Tozongela ye, tozonga ye na maloba na Nzambe. oyebi malamu la trahison est une intelligence avec ennemi il ne s'agit Awa tokoti avenue Kwilu. Avenue Kwilu yango oyo. A quartier Diomi. Tobandaka pe tosilisaka. Réservoir de Kinshasa ya mokolo ya lelo eyaki na quartier Diomi. Merci à papa Guy Kalamaba, à maman Bijou, Yesu yakala yo lipangole avenue Kwilu à gauche na biso là
quartier Diomi, à droite Nabiso, quartier Lokoro. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Avenue Kwilu, à gauche Nabiso, là, quartier Diomi, à droite Nabiso, quartier Lokoro. Merci parce que Bozalaki est belé à Kolanda, les artères de Kinshasa ya Mokola Lelo, na 3 exemples Production TV. Tobandaki na avenue Bambili, tosuki awa avenue Kwilu. Omoni lupango na bino te, omoni balabala na bino te, komela biso tokozonga toya kolakisa pe epa na bino. Merci na papa Guy Kalamaba Aboma Soda na maman Bijou na Irlande. Ce qui est sozong te tokutani mbala sima na vidéo mosusu. Merci beaucoup. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé kosala na bazele nyonso kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta tire
ngai sakutala nsima o yeso yo yesu zonga na yo oluka baboye ya yesu yakana yo lipambole Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Talabiso batoto boiko to santambe. Talabiso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Talabiso batoto boiko to santambe. Talabiso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Bato ya mokili balobi balingi nzambe. Bato ya mokili balobi balingi nzambe. Balingi nzambe te balingi biloko na ye. Nzambe alola koma kolela kolola nakamwe mingi lolenga bandimi lelo. Balingi lisumu koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu ona pesa